ye na population. Mais les lots, nous, la salle à Macadam, vous avez la salle sans ok. Déjà gentil Ngobila, tant que gouverneur. Croisement qui mwenza kikwiti yango. Donc message nini okopesa epa ya gentil Ngobila oyo asalisa nzela oyo ezaba merci na mosengo asali biso basala mosala mabe affaire qui quitte le croisement ya Kimwenza avant ezalaka nde zelu te de photocopie nde donc grâce ya bakonzi ya mboka ya ancien gouverneur Gentil Ngobila moto asalaki aveni oyo lelo ekomaka motu nyonso asala nini oyo akoma kotambola na normalité boye ntango ezalaki potopoto oza moto ezalaka koleka nanu te donc ezalaki na difficulté totale eri ye aye kosonge mpo aye koraisonne mpo na biso yango omoni ke lelo tomoni mwa boye mwa pwele mpe boye bato bakoma oleka tokomi mpe na mwa facilité tokoma omona mpe bastation ye bamakambo ebele ezalaka te lelo tomoni yango message na apesi ya liboso eza ke na apesi nano liboso merci deuxièmement nazosenga kaka soki ezalaka ke bazwi occasion président de la république akopesa biso azomisela biso ata manda moko mpo tozomona ke grâce na ye nzela oyo ekomi lelo mpe bapoids elekaka awa tozalaka komona bapoids kuna na baipasi ezoleka kuna kota ya nini ya boulevard kuna kota elekaka te lelo tokomona ngana na facilité na mpo tongana ke kikingasani même si aéroport mpona grâce ya donc bamerci ebele mpona maître ya garage maître boyokaka maître Maroking GTT na croisement kikwiti kimwenza ndenga ebandi nano batie eloko te na kikwiti ntango ezali mabele kozakosala ndenge nini ya des fois moto ekangami boto botindiki na maboko ye na garage mibale misato omeyika ndenge kosala botindiki epi na place ya bien mais depuis basala prince bokoma kosala ndenge nini ah vraiment tokomi à l'aise comme à l'aise puisque bakonzi baye déjà gouverneur Gentil Ngobila babi balé mokonza mboka Fatima Eto très bien puisque ye moko pe aleka awa na misu na ngai apesa mbote na garage na nga population belaki wana plein puisque za garage ya munene na koto nyonso numéro 1 ozomona nde salema awa tokomisaka moto ya kalasika nde yango ozomisusu en plein à partir ya nzela ntango ebondi tomoni bamoto etondi plein donc yango bakopesa te ozomona bino moko plein bon akopesa kaka balongonia félicitation na ye nzambe abakisela ye mikolo ebele puisque oyo asali bakanisa ti kosala oyo basalaki donc soki boye tomoni déjà makala to azotia prince donc baide wana bamatisa ekita te bemata lisusu vraiment mbote ebele na ye place azali
Bon, so bakomi papa ya Gentil Ngobila parce que prince Gentil Ngobila mutasalisa na opesa message na opesa parce que biso nde toza bapasi ya nzela oyo biso toza bana lwanza numéro 1 donc nzela oyo lolenge ezalaka obundi bapotopoto bamai tu donc prince esalema anga azalaki vertime na ngai nakufa na transfert na bana nanga misato na grandse nanga teka akwaka mais donc toye komona ke papa akoti mpona osala mosala antuka tosepele makasi prince oyo basaleli biso efongoli mpe bana biso mosusu bazangaki boyebi bokote oyo biso toluti biso nde bamikolo toyebi mais mama oyo bana baye antuka basepele na prince kitoko makasi komituka mpe ye dene transfert komi na fasilité ya kokatati circuiti université le azopesa merci po papa Gentil mave duke toza suna ete me nazopesa merci na baevre oyo ya sali antuka nzambe apambola ye abakisele studio ezali soki esenga mpeke na manda mosusu azonga bokonzi nzambe kande banda otya basaki soki mbile beti biso banobenga kokobisakolisa bongo bana mpuna se bakisuka basaki na basaki otina mpona biso bana tosepe banango sekso nzela nani wana asali bino nzela banangobila tosepeli bango tozalaki sotondokezwa bisi ya kimbandeki tanoke tigambela kalelo kobomotomete na mino première porte ya fiki tosepeli mpena umela mpena mpona mpela nzambe abakiso mikolo toza posa kaka biloko ya kolia eki toza na makanza ma na ngiringiri croisement makanza na elengesa so lelo na tele na yo lelo nzela ekomi est ce que evolution biso impression par rapport ya ndenge ezala kala na nde nzela ekomi lelo en tout cas nazovante makasi baautorité ya mboka na biso par rapport ya oyo nga moko na vivre naya na makanza na kongola tele oyo na 2009 avenir oyo ezalaka mabe ezalaki mabele ezalaki mpasi tozalaki na bakliente surtout nga na domaine na ngai oyo tozalaki mpenza na bakliente mais lelo oyo antuka clientele ekoma makasi tout ça grâce à quoi parce que batya makadame donc vraiment côté wana vraiment nga nazala su na besoin misala leta te misala na nga deja oyo nayebi naposa na nga kaka leta asalaka lokola boye ndenge azosala baprince boye ekopermettre ngai moto misala maboko nazala visible epermettre ke bato baapresie bayeba mosala nini nga nasalaka qualité ya mosala oyo nga nasalaka si bato bazoapresie plus ngai clientele ezomata plus na kozanga gouverneur Gentil Ngobila ko malgré aza lisusu en exercice te mais en tout cas atikela ngai vraiment bijou nga personnellement atikela nga bijou mais atikela mpe bandeko nyonso oyo bapratikaka nzela oyo bijou oyo parce que soki bato mosusu mpe baza lelo par exemple en exercice soki mpe bazobongisa banzela malamu boye basalango kitoko boye ekopermettre na bajeune oyo bayebi déjà bamétier na mitu na bango mpo bakoka kopratike yango malamu parce que métier nyonso soki ka eza pratike na prince ekozala visible on nayebi ke na mponi na makala mengelengeli ezalaki esika tozobeta bashifte tozosakana e balabala oyo ezalaki tellement sablonné que soki mbula ebandi okomona eloko te et d'ailleurs bazali kobenga o lac dire que lac parce que eza kopesa accès matiti ebota nango et même pousse elaki difficile outa nango dambela po traverse oyo ya elengesi donc ezalaki problématique et komaka même babarricade comme ça zoprotege ndenge ya mabele na ye motuka elega te pousse elega te baconflit ekotaka même tina bakomini mais lelo komona ndenge ekomi po bakolawa te abunga koyeba te parce que azomona makadame ya elengesa makanza ememi yo na mola baza kose retrouve te nakai koposte quelques images pa baningo baza libanda gouverneur Ngobila oyo monani ke de son passage natiki eloko moko oyo zolobisa bato et vraiment babalabala nyonso ezali ya kobanda ngiringiri okoma ti monkono ezalaki mpenza praticable te mais mabe koleka nde makambo donc na mabe makambo elekaki voilà makanza et puis elamba ya sika bon ozalengira te kobana expliquer merci parce qu'à valoriser ata babalabala nyonso reflète ça
Et où ils appellent axe de Matimola, d'ailleurs on a un moto parking de combien. Nous avons mis tout là. Qu'est-ce qui empêche de participer? Et ça, la trafic, on a battu avec le et locaux, génération. Grand merci à qui? Grand merci à qui? À Gentini Mobila d'avoir fait ce tour. Merci. Chaba sur la commune de Kasavubu. Bon, je commence d'abord à me remercier mon président de la République, Pachi Béton, et en plus, Nassimanaye, Nazasusu Nanjatini Ngobila, pour essayer les bisons là où à l'époque ils allaient quitter. À l'époque ils allaient quitter Tondo Tambola, ils allaient quitter Baselu. Le lieu comment aider bisous na konso moto a emenga iti bumbu makala donc na kokoma. Mais pour Nangai, c'est une surprise hier. Merci pour Nanini. Pour Nanini, on va continuer à le voir. Pour ça, nous allons quitter. À celle qui sont là, comment aider les gens qui ont des il y a vraiment très avancé. Mais il n'y a rien à dire. C'est là vraiment praticable. Et dans les conditions bien. Biso ba ebonga mo pe nazali muto na na mutuka na kumbaka vraiment musala isalami ya musala mo kitoko makasi très impeccable. Bon on nazali ko reconnaître ezali gouverneur wa Otiko le Gentini Ngobila yem ta initié ki ba misala nyonso to moni na ba plusieurs avenues ana ngenge notamment na Kasavu mais plus particulièrement au ya Chaba musala ndenge salami moni faut que nous mapatu ba initié la misala pe comme relation vraiment place azali na pesi le sako mingi pona esengo asali la population quinoise de manière générale comme ça tous ba quinois mais en particulier population ya Kasavubu ngiringiri na musala kitoko to moni na avenue Chaba donc ezali vraiment pour esengo na biso to rouler normal moi finga mingi ba kondi ke bali ko sala misala te mais tant to moni ke misala esalami eli ko senga biso ba quinois ou bana ya ngiringiri Kasavubu to na pe civilisé to ba genzela so que salami esenga il faut ko batela esengi te ko kwa biloko na ba terrasse ko bebisa nzela to mona kisasa so mbule ko noka et ko créer ka ba inondation après to ko finga ba kondi alors to ba genzela na ba kondi ba osala yango pona biso population et to na tout intérêt à prendre soin de na biso pour que ezala eumela makasi Chaba il a été ma état de dégager mais sinon vraiment on est bien de côté de toi comme on a pratiqué on est pratiqué mais on peut pas comprendre bon ça peut pas sur la formation en tout cas on a remercié d'abord parce que d'abord on a d'abord venir les ça on va notre makala que tout le mois vu que tout le mois est à travers l'action chef de l'État et le gouverneur et tout le monde qui est là il est salami Chaba salami en tout cas ça va vous remercier oh ya sala qui c'est sali malgré mon voisin n'a pas été bien tout en a déjà c'est déjà et atiki bilembo na ye na tana ye oh ya qui na pouvoir donc to kanisibe quand même na banzela oya sali biso na makambi yo sali biso na msuko to moniter ba za ba projet déjà ils allaient déjà na table pour ba côté on a vraiment chapeau le bananga sous tes amis que aza sous gouverneur té comme gouverneur on a ça déjà à ça qui y a tanaé passe dans la sénat pe amega pe au sala plus pour la ndenge tolobaki na bino na début ya campagne na biso merci Ngobila tokoleka tokosala ba 200 besika o nyonso le gouverneur l'ancien gouverneur Gentini Mbaka Ngobila ou akomi bongo sénateur atiki bilembo detoye awa na venu Opala okotala sport okotala Chaba okotala Birmanie okoti ngiringiri
okei babon nini comment Kikwiti Elengesa Kirikiri c'est comme bokozwa yango bokozwa comment on appelle ça Kwamutu bokozwa Nakaluka bokozwa ba parc oyo nyonso bilembo oyo tisabidimbo vila Kinshasa atiki na passage na ye pour être communication dans monsieur Komakité et beaucoup de gens n'ont pas su le grand travail qu'a fait le gouverneur Gentili Ngobila. Yango na merci Ngobila, la lancement de Sakibino, pour ça la Congo va descendre. Et je vous signale, là-bas la Kisasa Nyonso, le 4 janvier, Bisso Nyonso d'aéroport international de Chili, pour être le sénateur, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, a connu à Tamabela Bakoko. Donc la Kisasa était à moto à l'état qui n'a vu la Kinshasa, à Tiki Bilembo, Oyo et Belé P à Bakinois. Ebele ya ebele basala motema sai po ete bandima kiteke ba balabala na bango e ko koma bongo to lo bela sa na monene te parce que wa des monument oyo biso bakoko na bakokolo ba botikala na yango mbula na mbula na yango le 4 janvier je martèle le 4 janvier biso nyonso na aéroport international na Njili pona ko yamba ya biso mwana mboka ya biso mwana Kisasa Sisabidim ya vila Kinshasa akoya bongo le 4 janvier l'aéroport Yanjili Toyamba, l'honorable sénateur Gentili Makangobi. Montana. Et Belé Baleka, Batikala qu'on imaginait qu'il pouvait le faire. Batikala qu'on imaginait que ça la chabaté. Batikala qu'on imaginait qu'il y a l'équipe. Atiki Bilembo, na maximum de communes Bilembo Tikali. Na souka lango to kolobaka nini. Merci Ngobila. Merci Ngobila.